Ami Congo number one made in Kinshasa, nous sommes dans l'hôtel Pullman, aux Grand Hôtel, mais Grand Hôtel les Akuna, nous sommes à Awa. Heureusement pour nous, tout na Kovo Ingila, l'honorable. Tozoyo Kayoka Ibele, tout le déroulement de l'élection, apparemment, Moutoumou Razo gagné. Mais bon, pour faire cette émission, nous avons seul T, Nazana Raphaël Ogobi. Raphaël, bonsoir. Bonsoir Adi Londolé. Bonsoir. Honorable, bonsoir. Bonsoir Adi Londolé. Honorable, élection et s'est déroulée n'engeni. Bon, élection et se déroulée et qui bien parce que c'est tout démontré en gros malgré que bah compliqué bah témoin bah compliqué bah PV bah sali doubles élections bah sali élection na machine à voter ma élection électronique na comptage manuel bah mélanger les deux en question donc malgré confusion on a mais to beti bango betami pena donc tongolo misi ba te belé to comment honorable tout le monde a 6 mots que votaki si na votaki yango donc 4 239 donc efandi awa masolone awa c'est ma critique numéro 4 4 beneza ende champion donc deux fois te beti na ninga osaranati ninga mukete Raphaël depuis honorable azaki déception na UDPS ninga neto yokara ba viré na UDPS yango que ko s'abriter na numéro 4 pas Martin Fayulu nalingi na yebisa ba congolais dans son ensemble. Moi j'ai fait 21 ans de vie au sein de l'UDPS. Nous avons expliqué na UDPS azate muto akolo baka langage wana aza muto aza idiot aza bourrique aza bodé. Parce que statut IDPS lobby, l'adhésion est libre et le départ aussi est libre. Donc, tout le monde a le pouvoir de même disséquer dans son vivant, a le pouvoir de faire un IDPS. Aux Hollandais. Donc, bateau babé travailler solo wana ming sont liés, mutu est vide. Donc, bamana nangulu, bamukala, balavandier, domestique. Comprenez? Ne ba wela ko bamaka mwana papa ko soki ambiso ki ngola na yeba kate ali soki ti belebele na matamba bani ko loba biloba loba donc ngai soko yebi na débat politique dans ce sens là donc bato baloba ngo ko ba diminuer balo ko net ko réduire bato ça jalousie. Alors les lots d'abord netina bomba loba bongo mais soki na zungu sona statut à parti au moins que non bazana pouvoir loba bêtise on a tes ba bêtise. Parlons d'un jour après les élections. D'abord les lots sondage ezo bimebele kili eux ont tapé Chadar Liboso misusu ont Fayulu Liboso aujourd'hui loba solo za mupandi sango Chadar ta bilo mo reteli Liboso ezate sondage morari c'est riche ezana observateur après juste l'élection tout le monde a sondage et bimi na ba réseaux sociaux to zana besoin bilo ba richité s'il vous plaît sondage non se bimi de partout aujourd'hui Chadar azana bilo mo côté qu'est-ce que Orokiko Yomoko komona d'abord komona de loin na belle Chadari qui les loba binisi candidat mususu autre que Obino Bolinde na lobi na yo nanga soki asali erreur wana ya ko violer ya busala makambo maloma la sala busala makambo ngoyo mulunda sala nanga omona makambo na mona na vina ite nanga aza ya ngete nanga aza supérieur à batute nanga zali président seni institution d'appui à la démocratie aza émanation na biso ne mutu créer nanga to tie nanga wana aza émanation assemblée nationale nanga go bangisa biso te nanga il faut à publier na yebi aza musai na nzambe aza mwana na nzambe nanga koloba vérité nanga koloba vérité parce que nanga lobi vérité te donc 2006 ils ont 2011 té 2011 ils ont 2018 té avantage to ça nango lelo na 2011 puis na 2006 loi électorale ezaki miwe ezaki na ba verrou ebele mais lelo loi électorale oui monsieur le conseiller bonsoir donc na wala conseiller Félix il m'aurait bien douce donc idéologie ndengezali donc nanga to sito verrouiller masolo na loi électorale nanga président nanga président Seni président nanga est-ce que ngana boyo ko président de son abenge nanga eza comme on a été fona cha président comme on était président za titre ya musala zo sala mais comme on est nanga
so ba bengi nanga za mabete ezaki impolitesité comment nango mabete za normal bato ba bengi ba vie nanga bazali ba bengi bato ba bengi ya nanga bazali ba bengi papa nanga bazali andima kaka boya kalete tatangani donc nanga kombo lindo bengi président nanga ya seni soki asali erreur na vie na ye atalaka mwasi na ye ava publier ba résultat atalaka bana na ye ava publier na ye bisaka kanyama ndimaki telela koma chômé na bunga na Congo kanyama kina retraite ke bala zo ebisa kanyama bunga nanga pe avant publier ba résultat il faut mitala atala mwasi atala bana na ye po soki nanga sali erreur bakoko nyonso ezala ba mama ezala ba tata bakolala kaso na mbeto te na ebisi mukolo bakotelema na sima balali na mbeto nanga osala ba difficulté mon vie na ina. Alors est-ce que donc eza vie abato nanga yona pour accompagner bayaya te. Est-ce que bon ça la confiance na ba résultat robima d'abord parce qu'il faut le que ba irrégularité ba doute ezali qui est belé tout ça na doute ba vote ba bureau de vote na makambo belé est-ce que bon ça confiance na ba résultat oyo o besoin dimela tout ça li confiance na peuple congolais à la kisi qui aza derrière Martin Fayulu Madidi le vieux diatabao bana kisangani bana nord bana sud bana ouest bana est bala kisi ke iza Martin Fayulu Madidi n'est-ce que nous aza vieux diatabao adiati abeti est-ce qu'on peut dire il faut qu'on dise qu'on reconnaît que non la muka dynamique de l'opposition est bêti honorable bato balobaki base honorable bazu fièvre baolo basuster honorable bato babeli honorable ozaki na UDPS et bimisi yo libanda UDPS nasilisa nanu kasi question yo ningi question mingi voilà toke kaka ndemo lingi nazu thème nazu mutu tosaki na émission Wadeni Mulamba alobaki boyi nayebiki azaka sa oshekisanga lobi mais c'est le conseil oyebisa Kovo Ingila il s'est adressé à toi Wadeni Mulamba abi Kovo Ingila mutu na ye il faut esala ba ocha biso extrait wana abi mutu na ye il faut sala le fait que l'on UDPS que n'est pas Fayulu il y a trahison natango Denis Mulamba abi mutu na ye sala na deux questions répondre bon dans la émission na ndeko nanga journaliste yebisa Wadeni Mulamba aza mal éduqué. Denis Mulamba oza mal éduqué. Au Congo s'adresser na ngai moi je suis une autorité du pays. Je suis un ancien de l'IDPS, tu n'es pas de l'IDPS. Kozala Muluba bien Mukala Félix eza kozala munda de l'IDPS te. Denis Mulamba oza toro oza mbendre oza ngotobobo wana za langage bana kini oza eloko te oza eloko moko te. Tala escroc abimisi na communauté Tshisekedi mukanda Tshisekedi a répondre nga abimisi mukanda abimisi carte à parti nga za carte à parti tuna ko vaza na carte à parti te tango biso to bundela IDPS na gisasa iya zalagi wapi bango bazeli Tshisekedi akufa bango babima ba membre ya parti tango Tshisekedi azaki en vie bango bazaki wapi do ba moni Félix a commis président en parti comme il y a pile petit à Félix comme aza mona bitina à Félix yango zo mona noko la commis aza supérieur na bato aza eloko te atikala kozala cadre na kati ya IDPS te aza eloko te na IDPS donc nalobi na yo ngai na longo IDPS te nake pa Fayulu te je suis fondateur de la dynamique est née le 11 janvier 2015 la dynamique est na Genval na rassemblement to créer rassemblement dynamique est ko exister balobaki te pona nita de fana la rassemblement balobaki te pona nita de kutana na Genval na Bruxelles balobaki te pona nini eza jalousie il faut que yaza muta IDPS il faut que libayati atata chef de rite chef du quartier total la poids politique na ye alors tos yeux à chaud za mal éduqué tos yeux à chaud pour te conclure élection un mot pour te clôturer bana kini bana Congo kaka ndenge tolobaki eza ndenge esalemi tosengi bino merci na confiance au Bossali na Martin Fayulu, na confiance au Bossali na Lamuka, na confiance au Bossali na Dynamique, na ndenge vous votez biso massivement. Donc to bandi ke nanga a osala musala na transparence a ko proclamer ba élu du peuple
bateau au peuple appelle ça confiance. Donc côté on bateau babangate, baïba que non, musale sale maki na nenga osakanate. Pe biso to tonde bino botondi na nenga ya mukiete. Malgré que moi ba irrégularité zali, moi ba nyamu zali, mais lobby je crois point de presse musale ma to détailler ba irrégularité no zali wana o elekaki. Et puis combien ils continuent donc les 6 bateaux bala la te bateau banga pété ko bakanga internet bateau banga loko mokote bakanga na internet mais appareil photo bakangi yango te donc toujours ko ba photo toujours filmer donc côté wana masolo zo tamula na mbang. Merci beaucoup. Merci Raphaël pour clôturer. Merci na batunyo so balandi biso, merci toujours continuer toujours koko ba musala na biso, toujours bateau balanda biso, ba ko ba toujours olanda biso. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment obligés d'arrêter parce que Nassima caméraman bateau basé Bélan bon, en fait, on peut pas continuer. Nous vous remercions d'avoir suivi cet élément. Restez et soyez branchés sur Congo Number One et chez Vision Raphaël Plus TV. Vision Plus TV. C'était bien Raphaël et l'honorable Kovo Ingila. Adi Londolé, le célèbre, je sais beau comme un dieu à Kinshasa. Je vous dis merci. À très bientôt et bye.